beaucoup de gens ont accusé Mama Top trop problématique na ba bande connaît à Bassi aussi ces aranées. Oko sina on a ngwa yebiso bon. Mama Top passa ki bo Mama Top passa ki. Na mutu na kati ya batuti est normal. Boni Mama Thérèse. Très bien. Bobongisi. Toza un problème. On dit bino mbali boyo kana. To yo kana kate. Na koka ranking te nde omuninga ya. Na panza na libala mutu na vite. Nga na tambola tête haute pona yeba ke na za na problème na mutu te. Ponga nani. Et puis na l'équipe basi musu na ni. Na monde ngo ezaka le mususu yo lobai a ye olia ya oyebso ozuma ke Mama Top le bai a ya tiena b abakiseli yango forme moko besko oh tant b wane bakisami esali yo bien te sataza mokosi oli siko yo pe oyeba ke non na tuna na wato po to betaka bien te yo siliki diable eka kuti yo siliki no mbala moko o vérifier na yo te donc ba incompréhension ezalaka mutalo bai a yo bakisi au baxi ya yo likolo au pesi yango forme selon yo nde yango ka omoni ebendaka mwa ba incompréhension mais à part ça donc bon nayebi te nazala ilobi na tournage na Ibutu namoni epenza akonti ayindi nazaki empoisonné nayebi pe moto yango ntango bozoyeba bato yango bino bozobomba bomoi teke bozosunga mpe bamisu te limbisanga mpona mwa question ekodérange yo soki edérange nga tika soki edérange nga tika soki edérange nga tika Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kwani makozo kapota pour la vie à moto ezala sauvé ezapambate nazala mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabi nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous, Saint-Esprit souffle de tout vent, car c'est toi notre consolateur, car c'est toi notre libérateur. Toute ta puissance pour nous donner la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Inonde nos cœurs. Esprit Saint. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio.
Tabouret du savoir, votre émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yaba Mama, Ayaya Bakisian Soso, phare d'essai de la presse, Papa Zouma, Kapamba, Titam Soto, Yakabo, vraiment, Bissuto Yakande Kosala Moussala, Bissuto Yakosala Moussala, Yaba émission Oyo, famille Mobimba Itala, Papa, Maman, Nabana, Bavandi Baota, l'émission, Babi Bovanda, pour matière à l'élo, vraiment, Tabouret du savoir, l'élo Totindikango, Namopanzi, artiste, comédien, l'élo, vraiment, Tokolobela, sur Makambounio, surtout école kanamilia ba comédien comportement na bango respect musala ba carrière ya batu tokolobele yango a ona yambeli bino na yambeli bino moko ya ba modèle moko ya ba icône ya République démocratique du Congo côté ya ba mama oya bengami na kombo ya mama top watu yende aza invité nga moko na lelo babi abonnez-vous massivement sur notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision là directement je na moni mon boss babi le métier noir papa Alendele na pession bote pas na pesimbote na équipe technique mobimba vraiment o travaillera na vraiment na pesimbote biskani ni bozali na pesimbote na ba o nous surtout balinganga na ba o balinganga si vous n'êtes pas abonné c'est facile abonner c'est gratuitement babi place au monde akaka s'abonner on a rouge soko cliquer ka wana et misolo 3 ngonga donc cliquez na la notification directement vous êtes abonné sur Nouvelle Tendance Télévision babi musala ngo ebandi musalo toluka ki musalo to sala ka yango ebandi tikana pesa mbote na ba onu surtout balinganga ba onu surtout na Papa Zouma là directement na moni Arlène Massamuna la fille du pasteur na pesi mbote place aux ali na pesi mbote na ngai à mon vieux jardin mondele mo na pota tango zote boya mbindo na pesi mbote place aux ali maman Elodie la maintenance na pesi mbote place aux maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman yoyo na pesi mbote bisika na surtout bozali mon réalisateur fungola ba mona invité ngai ya moko na lelo Mama Top Wato on a bien kaye icône parmi ba icône ya République démocratique du Congo modèle parmi ba modèle ya ba lelo o ba fio ba obima lelo na théâtre yi azana kati na bango lelo ba fio bazo bimano surtout baza ba modèle nae mbote Mama Top Wato Zouma mobale mbinga mobale abatu bonjour bonjour maman bonne santé bien bonne libala ouais ça va par la grâce de Dieu mais madame ouais madame Azamalam. Mais c'est ça, condoléances, maman. Ok, merci beaucoup. Merci. Maman, tu peux te dire que lelo. Le format tout ça, moi, makambo, il faut faire ce moteur matos solo là. Émission Tabouret du savoir, lelo, tu es ko visiter au Nanda kunayo, boni di bota mobimba. Quand Nzambe abatela azo bomba biso, nangolu na ye azo batela biso, toza bonne santé, toza na souffle de vie. Ok. Il fait grâce à qui il veut et quand il veut, vraiment. Nzambe, tous les saka nkembo panaye, comme on a le sous-zoom appelé sous l'élo, en tout cas, n'a pas si Nzambe on peut aller bas les Arabiens. Merci beaucoup. Comme pensa responsable. Merci beaucoup. Bato ba mona kiyo na matanga, au juste beaucoup de gens baïba qui que oui azamona mais quand on peut expliquer tout ça s'est passé comment dès qu'on a vu son moi ça kufa ni passe bato baïbi mingi bébé star na yo dada baïba qui ngazara maman abani belé OK quand na loba naza maman une grande famille oya kufaki azar grande sœur propre à dada et né na bango de la famille et né de la famille Monique Kandakanda paix à son âme wana na profiter pe na pesa famille Kandakanda Mobimba, Fatou Kandakanda, vraiment na kati ya Belgique, na moni Dasha Rufa, da Mariam, Batambo Nyonso, na moni Carolina Darius Ngongo na madame na ETT, vraiment ba courage parce qu'on a tous ensemble mais so Nzambe a sali volonté na toujours ça kaka kembe pa na voilà. Aza grande sœur Abadada est née de la famille Okufaki. OK. Abelaki oui, Abelaki. Abelaki, moi, maladie et tout, qui. Vraiment. Namatanga, est-ce que les comédiens vont rentrer aux visites comme il faut? Attaquer, oui, modèle. Bengaki, le col a payé. Matanga, on paye le quoi paye Ezaki à Musika. Na passé qu'à communiquer na réseaux sociaux, quand on dit comment mon lobby nabiso. OK. Voilà, bengaki, présenter ba condoléances. Moi, quelques-uns peu bayaki. Bengaki ngola sake oui on débat to bayaki te c'est pour mes années batumsu bazu na retard OK au moins matanga si la te batumsu bazu ki na retard
abengi maman to to moni be oui mosusu kutu na wenze maman to ngabi déjà oyebi pe bango baza famille musulmane balokwa biso ba chrétien te balokwa biso ba chrétien te boko salem sous 2 semaines 3 semaines l'état pe balinga mususu bazo en retard bayaka mais bango baza 2-3 jours basilani bon tant bozo ya koyeba déjà bapandi mais ba courage ba consolation ya musika kaka. Par rapport ya kombo ya Mama Top, par rapport ya kilo na yo, est-ce que masse ou ya ba comédien ou yaki oza content na oza satisfait na batono surtout bayaki ou bien oza un peu déçu? Déçu par rapport à quoi? Parce que peut-être ba mutu kingani ayaki te mutu kingani ayaki te na matanga kozelaka to mona mutu kingani. OK. Kozelaka mutu kingani te. Tant tozelaka mutu kingani nde bisika ba problème ebimaka. OK. Soki ayete loba gloire à Dieu, soki pas aye gloire à Dieu. Matanga pe si la raté. Moi mutu muso ko bengo na sa ba muso ba benga na sa matoko ko saki pouvait position te basi ba kundaki courage nde ko yeba yango. OK. On se comprendre. Soki to komi ponga pe na kina matanga nyoso te. Vraiment. Muso pe ko za na matanga zaki me na yete peut-être oyebi plan d'ita na ngate ou soit ngamo ko pe kam na yete. OK. To ko lobaka te ba plan d'ita te ko za pe ngamo ko de na yete volontairement mutema mabete na ye na ngate na vandi na peut-être imer na nga to pe ngamo ko yebisi ngate na kinde na vandi mais dem suna ko benga na présenter ba condoléances na nga na téléphone. Donc so to lobika to ko na système total ka ye pour na nini ya yete to pointa ka ba doa pour na nini yete. Vraiment. To créer là ka ngoka ba problème pour na matanga pe tout le monde a koyaka te. Et ça parmi biloko oyo poussé biso to poussa na pe pembe na yo carrière na yo ozo fêter combien? 30e année. Et ça parmi babiloko oyo poussa ki ngata na moni posté na bino mekako solo nan na yo. Ozo ko ça 30 ans de carrière. Moi na 30 ans ça dernier. Ça si na université. À Bali, cadre. Na Kinshasa attendez ko to ko escaper na bakokozo. Na bako bakoko. Moi na 30 ans comme ndeni. Et c'est un peu ya ko beta biso na carrière à Mama Top batebe ba mona ka Mama Top. Mama Top a joué kitoko Mama Top vraiment a CP sanga ndinga joué. Mama Top azana ba rôle akipa rôle te akozonga mwana muki akozonga mukolo. Carrière Mama Top a wuti na groupe nini pe lo ni pousser Mama Top na théâtre. Mama Top ezaka mukolo moko boye ndako libala na ye aleka na TV. Pardon, avant d'aller bossoir TV, à mon groupe sans souci. OK. Paix à son âme. À mon groupe sans souci, basala film memoko. Titre à film on a bossa na ngote ti lelo. Pourquoi je suis phaseur. OK. Et ça la mal souté appareil. À part titre on a yoka na on a yoka ngusouté. Pourquoi je suis phaseur. Mon joie principal les a Fololo Agnès. OK. Na pesi mbote. Alors Fololo Agnès basala azalaka accompagné na Bombo Siatul, Bombo Fifi na Mystère Siatul. Na pesi ba vie na ngambote bisika baza. C'est qu'au temps on a vendu bosso télévision tellement Fololo ekarna Carole wana. Non. Et zala lo kwa ndé na zaidi bosso télévision zelo kwa a connecter nga elo mobo. Vraiment. A connecter kanga. Vraiment. Na lo bakate un jour dans sa théâtre. Donc les na tala kana bi un jour dans sa théâtre. Na yebakate salama nini. Vraiment. Ti nandenge ngonga nango pe kokoka ngabi na okepeka na groupe sans souci. OK. Bisika onini ba connectaka nga bisika oni ngana yokaka pour ça au théâtre. OK. Je vais aller toujours dans groupe sans souci. Dieu merci sans souci ba yo futela na lemba. OK. Ba ye bango lukuila biso luchacha na super lemba. OK. Et ça li que vient na biso mo wazana ko na vie John aza soda. Ba vieesse ba sans souci to be ngora ba vieesse baza oya omela kawana. OK. Mon sou dans l'équipe, mon sou na zongi, mon sou dans l'équipe. Mon sou na botana courage. C'est bonjour papa. Aya pisinga pe mboto. Epsi naza besoin tout solo là. Aya mbanga pe bopoto. Aya pisinga ninga te papa naza na posa na sala théâtre panayo. Pourquoi olingo sa théâtre et puis pona nini kaka et pananga. Na expliquer ndenge na expliquer ou na relater ndenge na zakal bossa télévision tout et tout. Abi d'accord, ça la demande d'emploi hein. Ça il demande d'emploi ou tu autant enveloppe tout et tout. Na mona ki en kembo et ça li pe na lukimbongo na chepe na kina demande ngana ke kuna
première jour nakende kuna na demande na ngana lettre ne la ke komona ya fioti yende mtazalaki ya fioti ngoma ya mado ngoma voilà nakuti ya fioti mtazai chef kuna nakuti Nsengo mon vieux père à son âme ça va passer nakuti vie Ngalufa mama Shako via di Muzuri ba venga nakuta kuna ba Fololo ba Mosaka nani Georgine en tout cas nakuta ba fie na ba sœur na kekuta bato yo ngana mona na TV vraiment bon ce qu'on fera et salanga moi o ba batabraza ba ba bomo moi ko banga ko nakuti pe vie pe ayiko ya yaki na retard na vie kimbanseki na vie ya papa alobe allez et sali ki na sali pe de mal nanga qui n'ont pas ba conduire à diriger ngana qui n'ont pas ba conduire test nanga ya liboso na sala na commune Lembe pas via sana de basali sanga test nanga to zalaka mo bato mais nga nazwaki na lekai na test na ndenge na yeko banda ba répétition na ba dipe ko tourner na groupe sans souci kombo na ngezalaki Nina poisson électrique de kombo ba baptisant na ngonga na sans souci donc et bande la carrière na nga yango wana siko mama top ebima ki wapi mama top eko bima tango na bandi na satire et pas pour les Mukendi satire zaka président ka Diombo pe à son âme na président nga Rock Bokabela Bordeaux baki maraka ka place bakendaka et banarate babandaka kambango mba total ka bango pe ka basala ta 1 ou 2 mois ya mbangu ka to mona ka baki maka siko mukolo bazokene ko koma fallait pas comme na restaurant moko bo na funa wana na première rue bazale besoin ko ba mona responsable ya flat wana to pe restaurant na hôtel wana nde Paul Mukendi mutazaki lokwa producteur na bango sponsor ezalaki nani Top Lemon Plus na ndenge baye ko solliciter nga un dimanche to uti prière na ba mama to vandi to moni to sentir mutu kaliboso lupango buba klaxoner nga lobi ezapa na biso to tindi mwana akei atali bono to zoluka Nina wana kombo na ngeza na Nina on a wana na déjà suspension na groupe sans souci na suspension ko te révocation kaka ngai oyo idole nga follow mais na beta en pleine répétition kaka ngai obeta en pleine répétition ba pesinga papier révocation tango balobi nga na bimi na talibe Rock Bokabela Bordeaux na papa na biso face benani Paul Mukendi to solo liwana boy papa ngabi c'est bon problème eza na ngote Paulin yaki atalanga soki na zana ba critères oyebi pe Paulin ya zana ngo besoin oyebi Paulin bambote papa ba yena ye amona bi non oui c'est bon ma femme d'affaires tout et tout et ça la bien tant to eko kende na lieu ya tournage na vieka Diombo na Bordeaux babani ko luka ba opesanga komboni babani ko tatone Bordeaux apesinga bondowe ka Diombo lobi te bondowe simbi na eteti ayo pesanga komba top muta pesanga komba mama top ka Diombo papa ka Diombo pe à son âme donc yem tabalanga non a mérité komba mama top par rapport ya corpulence na ye pe na la kilo na ye to sali pe simba na ndingi satire et betaka donc satire on a to bandangai Paul Mukendi nani ka Diombo Bordeaux nanga na zai 3e oba ya ko zona ndenge na tatuka lombo nande bato baye kokota kotana na ndenge satire salama ti to longwe wana na ye okota so na Africa Bordeaux azili kanisa sala groupe Africa création to bani ba répétition na foire ti lelo. Quelles sont les difficultés au côté nango attaquer moi si na moment ya musala na yo? Bon, musala oyo na linga ngotelema mingi. Loko eza eloko oyo motema na ngai elinga ki yango. Zuma langa to passer ba calvaire. Ya passe. Na lobate na bandana bisengo non. Na souffrir pe. Ozomona pe ozana mbongo ke répétition to beti makolo. OK. To zo répéter na yolo na kapela wana na grande salle paroissiale wana ya catholique
otalika non na lemba na sipe na kobeta kaliki osaka biso na koti ngaba na obimela mumbele na obimela kuna okipe donc pour olingaki eloko yango OK famille balobi grande sœur nanga Brigitte Watt États-Unis na pesi yembote alinga te ba intoxiqué ba yaya intoxiqué ba maman ba télé melinga ba bi musala bandumba musala ba vaurien donc ba qualifier yango na ba qualification nyonso mais nga na komela msope na komoke na kichodi na kobatama na zokende kana okende lokola na lingaki yango ngabi nga fo théâtre nazala déterminé na kozanga na nzala na kochola na kofingama na so persévérer kaka ba bonheur to ba bénédiction ni ozu na kata théâtre nazui ba bonheur tellement pe ebelé autoroki kozala sincère et pas nzambe reconnaissance et pas nzambe pe na bandeko na biso apoto ba lesi biso pe abambongo et permettre pe utangisi bana bazui ba licence okomi pe fier lelo maman ya ba licencié okomi pe fier lelo maman topé okomi lelo marque ta mususu nazalaki marketé na ngana vandana mama waro Mama Marie Olive Lembi na vanda ne boyete vraiment Mama Marie Olive Lembi bengakanga wa kwangu do ya timutu nanga na Swahili wa kwangu azobenganga na kombo nanga peut-être soki ezalaki musalote ba opportunité wana na ningaki peut-être na zwa yango te voilà donc et musala il ekelinga kaka na ba étape ya calvaire te mais et memelanga pe joie lelo naza marque partout on parle de Mama Top partout vraiment aux a sollicité partout ba tout au comme moi esika soko beti porte ba fongole lio eza par rapport ya grâce ya musala oyo vraiment grâce ya musala oyo idole na yo ezaki nani Fololo ina za ipenda idole comme modèle na yepe utakoni na bundisi idole moi ma là c'était Mama Top pour toi vraiment te sonner makambo ebele Mama Top par rapport à ba souffrance sur le beat tout monde na nani parcours na vraiment eza munene makasi pe parcours na eza trop costaud mais comment le long de théâtre ezokende oko critiquer ndenge nini bon nalinga ko critiquer musala na ngati OK bon peut-être ça ba défaut il y a théâtre ya lelo parce qu'il y a une différence ya théâtre kala na théâtre une lelo grande différence une grande différence vraiment omoni ba théâtre ya kala mabe pe zalaka tolo bateke kala to biso nde bato mabe ezabo ba na internet non to zalaka peka na ba mabe mais sauf que internet ezalaka te yango peut-être mabe wana ebimate on comprendre mabe pe ezalaka ya mingi ezalaka pe ya makasi mais to swanaka to bundaka pe na oto betel solo ki na bunda na fololo donc mabe ezalaka mais soki ezaneti kilelo mais déjà bien internet vraiment on comprend to so pesa ka exemple to sala ki mo comparaison ngana ndeko nange bakatati Nicole et bimakiti po kilelo mais so ezai kikala to ça ba na nzambe to weleka we sengila ba mal attendu moko ba incompréhension ye akanisa ke za bonjo kanga pe côté na yebi na ngati vraiment tant to yoko mona ki be rare ni nango ko esa biso mikolo bo to réparer ngo kwa bana nzambe ba rare oyo ba grande dame ngana benga bino ba grande dame na kata théâtre parce que comme on a ya Nicole Bakata ba incompréhension monsieur kotaka ezaka nini ya ba artère ou bien ezaka ya ba pire petit ou bien ba lek obino bofana na bango ay mama ya Bakata lobi boy yo aye a interpréter na ndenge mususu yo pe to zala na ba pire petit to zala jamais na ba pire petit tozaka na monde ngo ezaka le mususu yo lobai a ye olia ya oyebso ozuma ke Mama Top lobai a ya tiena b abakisi b donc apesa ngo forme abakisi le ngo forme moko besko tant b wane bakisami esali yo biente sikoyo ngala lobaka satan za mokosi oli sikoyo yo pe oyeba ke non na tuna na wato po to betaka bien te yo siliki diable eka kuti yo siliki nombala moko o vérifier na yo te donc ba incompréhension ezalaka mutalo bai yo bakisi o bakisi ya yo likolo o pesi yango forme selon yo nde yango ka omoni ebendaka mwa ba incompréhension mais à part ça donc est-ce que na carrière ya Mama Top pende Mama Top azo évoluer azana baleki o pe déjà bimisa ti lelo azana bon en bon terme bon baleki ko bimiseza
baleki oyo to travailler kana bino kabo na bango te baleki peut-être que oui au tiepé coup de pouce par rapport que oui ayibanarité ayibaki pe force musala ngote abano évoluer quelque part mais yo pezo yeti coup de pouce pe bato bayebie. Bon na ko pesa exemple neti ya Muchopi. OK. Na pesa exemple neti ya Muchopi Rosine. Je me rappelle pas Major Muchopi azalaka actrice à Maman Linga. OK. Na acteur mo boy na mona ke pe souté mais Muchopi mutaza ko évoluer. To jouana bango film moko boye et pas Major. OK. To jouana bango et les capé bien. Ponga na ninga mutato za sika. Na tuna bango ba kombo na bango pona ninga so na travailler na mutu. Il faut na tanga kombo po kombo na yo nde ebimiso. Mais so ina zo tanga kombo na hote ekomaka moni fi wana bojua na ye o moni mona mbala na ekoma moi parce pour te tourner tellement trop. Mais so na tangi kombo no directement dans une référence. Et ça là qui to joana bango nde na jouaki na Muchopi na acteur na mo mususu a mobala na bosani na yebi kombo souté ndenge to joua na tanga bango nde to joua na bango pe bazali batasika oyebi ke Muchopi abenganga ay ma top merci abenganga so kaza na mémoire oyeba ay ma top merci en tout cas kande to joua ko benga nga en tout cas epesi makambo et puis nga pe ba koma ko benga nga bazana numéro bazana besoin numéro na ye lokwa nazalai na on téléphone na koloba zela na bimisi na pesi et puis so ba bengi na ngana za so na pesi numéro loba ngam na pesi alepe au mona abenga na retour merci ba benga na ntenga bi oui asenga nga numéro non donc toko qui non peut-être bon. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Na ye kopé sabino message lelo pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour la luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus nzamba pambola Papa Moïse. Azozela bino nyonso tout na moto. Lelo beaucoup de gens bazo accuser Mama Top trop problématique na ba bande koné ya basi oji Césarane. Oko sina ona na ngo yebiso bon. Nana epsio olandina na bina. Mais comment na ba rendre beleza ka kombo ya Mama Top ya Mama Top asa kiboy Mama Top asa kiboy Mama Top asa kiboy na mutu na kati ya batu ti normal na mutu na kati ya batu normal il faut tanga maraka kati bon limbi sabiso ezaki vraiment permettre mais tout ça là on kaka boni Mama Thérèse très bien Thérèse tout chose année qu'on a tournage bobongise tu as un problème. Mais on dit bino mbali boyoka na to yoka na kate. Pardon, zana ko tindo ku ba voice mo kwa yanga na ye. To yoka na kate. Ngana zana muto to yoka na kate na vie. Ngana yoka na tout le monde na bala mikena mikolo. OK. Na ko ka rankinte nde omuni nga ya. Na ko kana nga rankinte ke na rankina mutu mo beto so la kate. Na ko mama la tete yondo ma petite sœur propre. Moi na lemba tongo babi moi si mbige na lemba musenja ate na koka ba enité ba rankinte na koka ate Mama Top palinga ko sekalinga ka boye ba yebinga ba ibakata ba Gabriel ba yebinga na koka na ngati Thérèse aleki na ngato to ti ko tourner na ye tournage mo ya Da Costa
Tant na komi banda mo ba mi pepe wana ile kaka ya ba Gabriel tozana otokutana te to tournaki yango na ngiringir semaine passée tant na komi bonjour à tous ayambinga yaya boni solo c'est ma petite sœur mais est-ce que mes attentes ezalaki wapi na dossier ya mes attentes ezalaki nango te ezaka papa tozonga ba marche en arrière te on ezalo kwa to komo kotsa tsu ba makambo ezali makambo ezali na kati ya famille esi eleki esili to beta ba masolo musu na olinga mikolo masolo ya 30e anniversaire nanga c'est beaucoup na olala nango na olota yango nazomona yango donc na besoin soutien bato ba soutenir nga s'il vous plaît 30e anniversaire wana na célébrer ngo kito sunga biso boye sunga biso ba fitilité wana faut rebossa na mais to banana moi vérité affaire poison côté ton théâtre affaire poison côté ton théâtre to moni ndeko na biso Charline donc a vu de loin poison to moni ndeko na biso nani papa Ibutu poison to moni ndeko na biso Delta Force poison to moni pe ndeko na biso mota na Angola ndeko na biso mwasi mwa sala théâtre azala pe nzaya mona bina kona Angola kombone te nani oyo mwa moto le kecho to yambaye eluki mwa moto moko entre ye na mucho pikolo ba ko ke oui Miraesa bo Miraesa na poison te Miraesa lobi boye alobi bozo bengisa ye aya na Kishasa po bo chele poison opinion na ye opinion na ye nga na contredire onde eza opinion na ye asalaki émission na ye alobi oyo esepelisaki est-ce que oyebisanga na contredire ye na ye vraiment nani eloko oloba te mais affaire à poison pourquoi poison ekoti mingi na théâtre eza po bozo welela ba rôle ou bien bozo yokana te ou bien qu'est-ce qui se passe juste na affaire poison oyo ekoti mingi na kata théâtre bon nayebi te nazala elobi na tournage na Ibutu namoni epenza akonti ayindi ntango aopesanga mbote nakokai koreconnaître ete natali benga lokola ata epe mazo point Ibutu nde nileki nanga nalandaki émission na yo nalandaki émission ya Ibutu epa nani epa Rémi Kovodor napesi ye mbutu ngabi ba titre mususu ba Rémi pe ba ba titre pona obetsa bato mitema nalanda boy na yoki epenza zobeta lisolo ya poison nde lobi lokwa na monaki ye na lingai na sola na ye ngabi ndeko na ngeza ya solo poza ki empoisonné abi ayana nga nazaki empoisonné na yebi pe moto ango mais bosunga biso toyebaka bato ango e permetaka biso toyebaka ke oyo nde moto akolia na ye oyo moto akolia na ye te ntango bozoyeba bato yango bino bozobomba bomoi teke bozosunga mpe bamisusu te fo boyedaka biso abi yaya mingi ya koloba eza te mais namona ye vraiment ke non akiti donc auti mpe ana maladi na tentire ekei nzoto esili mais nayebisa ye Dieu merci obiki azwi mpenza batraitement ya bokoko ngabi biloko wana mpe ebonga nango kaka na bokoko ngabi tokoma sikoyo na système totambolaka na banini oyo bamiel ya baoriginal wana tosomba bamilanga ya minene totiaka na ndako tobanda otambolaka yango mike na baflacon mpo so na ndako omeli le okóma na milie ya mosala mpo omeli mpo tozoyeba te nani aza nani balobi motema mutu mpe eza ya kobatama bandeko mosusu ya bandeko na biso ya diaspora bandeko mosusu baza libanda mboka babi eloko ezokabola théâtre ekabwani na deux camps ekomi parti ya mama Olive na parti ya mama Denise Nyakiro Tshisekedi babi yango nani kotisi poison makasi bato koto koto te bato koto te bato ni baoke koto te côté ni baoke côté ni te lelo so ba sollicité par mama Denise pourquoi pas est-ce que tant maman benga biso mama Marie Olive Lembe na pesi mama la ngambote mama ngu jambo na kupendaka sana mama tanga benga biso au 15 jours mama vanda aloba na biso so ba bengi okuna ko kendete on est ka les ont dit biloba loba oso comprendre maman Denise a bengi bato combien de fois et puis combien de fois pe bato na ba se retrouver par maman wana ezana ngo biloba loba les ont dit Congolais à salama pona ko loba pona ko inventer eloko bato bana bango na mutu te mais bino bozolinga bokotisa bango yango c'est faux et archi faux et alokuta eza kaka monde yango ndenge ezotambola na yebite eza nini na yebite na oloba nini ponga mama tom nde na zabo na yebi nde basala mutu mabete vraiment nde tozana ozuma bohe
na glissé yo mo eloko na yebi yango te. Comment on a eu tant de théâtre, qui ont mis respect au respect qui peut bakulutu oui o bayamba inga. Tout le monde affaire il y a manque un respect au ballet qui n'a bien le babimi le théâtre bazana c'est respect zate. Ba nsuba zo ba ke oui eza bozo wele la mibali a poto o abima kina mutu kingandi aya bimina mama top. Mobali a poto abima peut-être mutu kingandi aya bimina mama top. Ya ngone zo pelisa le moto entre bino ballet na bino ou bien qu'est-ce qui se passe au juste ba ya na ballet ke zo ba na souste. Bati kokosela batwanga ni apoto o mibali apoto lokuta. Okay. Bati kokosela mo ba problème ezaka rande toza boye mutu na mutu ayene éducation na yepa na bango. Okay. Mutu ayene éducation na yepa na bango. Oya asepeli ke na respecter oya za mukolo a respecter. O pe amoni ke ngande na zabo soki na commune sika. Car dozo so amoni nga telemaka. Mama zwa kiti vanda. Ozo yoka. Okay. Car dozo a telemaka. Maman zwa kiti vanda. Nde naza boye étoile soka moninga telemaka. Asa étoile ti. OK. Cardozo pesa Cardozo ti. Ba de na ba kombo ti. Ko ba sala ngo point. Pona ni bango baza ya lelo te. O eza nango muntu soka yena éducation ne pa na bango ayena ngo. Botika olatisa batu ba makambo bana poto mibali ni nana sangisa na nani mobali. Oyo ka to pasangisa mobali na nani. Bana na carrière nanga. Osola bien pe na carrière ya mado. Wana amwana. Mandoza mwana nga. Oh, aza mwana na ngai. Na yimu tapelisa pe moto na moto entre bino na bino bayaya. Apelisi moto epa imoko te. Aza mwana ameka moi ko derailler na zongisa na jela to kutana et si ya bi mama en tout cas na ki conseil na osala ngo souté c'est tout. La vie continue. Toza bato, toza kana ba erreur. Toza na ba défaut. Problème ezande tozo yibana ko supportane ba défaut te. Okay. Mabe ya muninga olinga o exploiter yango. Défaut ya muninga olinga o exploiter. Or nde to benga na penza ki ya solo to zaka ba chrétien. Si vraiment ya solo to zaka réellement ba chrétien. Chrétien mon rôle nezani. Yesu azo tambola na ba yekoliti. Metango baza sala mabe oyo asa atekaka Yesu akata muninga litoi. Metango ba Yesu wana. Yesu azo ki litoi ya bibi tumbeza ya molimo. Eza musunite o atekaka Yesu alimbisa ite. C'est ko biso toza ba chrétien fallait to landaka image ya kolo o biso to sambela kamete okoka kolanda image yango te to aka makasi na ko exploiter mabe ya bato ko sekani. Et puis biloko yango mingi ka ba chrétien. Na mona na musulman ta leki a condamné muninga ni musulman. Na mona na nte do ezaka biso ba chrétien to sala corps à Christ. To yeba te elobi nango tendresse ou allons-nous. Le lobat baso ki zebino bozo panza mabala ya bato mama to pa ko réagir na dossier wana. Na vi nanga na otika lo panza libala mutute nga. Na otika panza libala mutute po na yebi ndenge babanda te. Na yebi ndenge babanda te, na yemakam na bango te, na yebi ndenge bazo évoluer te. Na keka nga mama to pe na ye na banjo panza libala na bino. Na panza na libala mutu na vite. Donc ngande na zambo na tambola ka tête haute. Nga natambola tête haute pour naïba ke nazana problème na mututé naza problème mututé na ko linga te jamais mutu moko ba mona na mobali ne passe ba uta soki wapi ba mona ba banda ndenge ni alinga mama topi na ye ponga nani et puis na l'équipe basi musuna ni limbisanga pona moi question iko déranger yo soki e déranger ngatika batebe so moni ke déranger ngatika batebe ba oloba batebe ba kiza mama top bimana banike eza problème te nzamba lobi ma commune ki baloba mabe pona yo mais bakuta yo nango te ponde na zawa na joande na yango na yebisa ke bakata mkona to solo na ye ako ma filme ngabonde ko ma filme ko tianga jamais ba rôle na minwana abima na bala mitié bon moni ke komi réel ko bato ko mo finga nga yango bato ba komi qualifier nga yango mutu amona nga na mbala mwana mukina via zate ezala na onka les ont dit ezala onka les ont yo yebenga na via otambola nga linga butuku libanda te nga tana ke tournage ba collègue nga ba yebinga soto bandi kota 18h babandi mama top r na yango bo sala bo libérer nga na kata tournage na zone nga la linga moy butu na linga ngo libanda te nakenda ngola bafinga nga ba qualification so ba qualifier nga ndumba basala bo basala be mission ba sekanga bani nga na ngola pona bima Gabriel mtazawa ozonga donc ngai nandima nazala manga hotela donc faut batia nga ka babwaka mais na okoya te po Yesu aza vraiment 30 ans de carrière toujours si ça na question on a 30 ans de carrière
on doit parler sur 30 ans de carrière. Maman, tu as pas préparé 30 ans de carrière. Tu as la spectacle pour toi, une image. Ou bien tu as la spectacle. Mais ça, parce que 30 ans de carrière que tu fais. Les artistes comme du bon, mais comme ça, il y a une différence. Et comme il y a un anniversaire, il y a carrière. Parce qu'il y a une différence, il y a anniversaire, il y a carrière. Il y a anniversaire, il y a âge. Il y a âge, il y a carrière. Il y a âge, comme il y a un ouais, il faut l'accepter moi différence. Est-ce que tu peux s'attendre à payer lobby? Non, ça là, projet maman tu as sur 30 ans de carrière naï. Nazolinga na sala conférence de presse. Conférence de presse, OK. Na loba bato ba banda ba mona ngande na obanda basa. OK. Ba président Lombe. OK. Ba président Ngaloufa. OK. Ba di muzuri na luka ba on a mettre na biso sala nga première répétition. OK. Ya test. OK. Via sana na lemba na luka ye via di muzuri. So ya ngoma za ina Kishasa mbele na bengi pe ya fioti ngoma bata kala pe baza ba collègue na ngaba ya kala pe banda ba théâtre kala na ko benga na ko inviter bango et puis ba cameraman photos à la tana 10 ou bien 15 faut que louer salle do ya on senga na les amis de Mama Top et le capable vraiment donc nazo mona nakobana mabanga bat nanga kamera zela eloko nini eloko ouais tozoban eloko nini o ezo zanga na Mama Top pour na 30 ans de carrière na Salama mbongo. OK. Mbongo mbongo nazo senga ya liboso demande nanga na sengi na mama na biso yo azala toujours na tous les temps et tous les jours. Maman Marie-Olive Lembe Kabila, notre maman Waro. 30 ans de carrière, yango iko le 25 juin. Ni on est né à 30 ans de carrière maman. Ni kona oba mkono wako mama. Ni kona oba kabisa ya mkono wako. Unisaidie mama yangu. Shina kitu. Vraiment les amis de Mama Top. Mama Top n'a bien à 30 ans de carrière. Là je vois Maria Fina, maman présidente, Maria Fina, il y a les amis de Mama Top, Maria Fina, Rose Télévision. Namoni Sylvie Akake, mon Nzambe passeport rouge. Babi mfi oyo atika avion à défaut. 5 continents na benga ye kwenda vutuka. Bon, pourquoi pas yemoko bijou mandola lo boko. Moi so atika cuisine na défaut. Namoni bongo Ani Ewango. Mama maleo na kati ya Angleterre. Moi soyo le boko na soupe pourquoi pas namoni Yuyu Belmira Mia Irma namoni bongo yanga famille vraiment Tété Yondo moi c'est mbiji balobi moi na lemba tongo na lemba mosenjalité Marina Bolo ma belle la Brazzavilloise qui cause qui partage avec tout le monde. Marina Bolo, pourquoi pas na lobi moko mama nanga gisho akwetu gisho ko katanga te na obaka batnanga tukumi pena na suka kasi na suka ka ifuna si sabangote gisho de moi pourquoi pas Mayaya Lili Mavinga Yaya Lili Mavinga balobi mama sociale na kati ya Amien mama présidente ya le capable de Mama Top na pesi mbote na Didier Mpio le garçon magnifique mobala mandefo pembe na pesi lisusu mbote na ngana Martha Koyo wana famille na les amis de Mama Top pourquoi pas Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique na moni bongo yemoko mon général Mama Emily ba salutation na yo yango wana ko katanga titi banga na Mama Top to comme na suka Mama Top tika na sidi ça numéro de téléphone ba msusu ba oya wana ba soutien et puis muto ça a besoin de soutenir Mama Top je suis là numéro contact na plus 243 na opesa numéro WhatsApp plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 bota la zoom vraiment ninga katanga mabanga silité on a kanisa ki opesa pe maman Denise Nyakero Tshisekedi maman Denise Nyakero Tshisekedi première dame notre papa Fati Béton vraiment moi na osala na ministre na biso culture et art nazo kokisa 30 ans de carrière pardon vraiment tout le monde na bambo ke piele ne ba soutenir ba artiste na bango numéro na nga ya WhatsApp yangona so iboko benga nga vraiment po bo tianga moi loboko et rosala nga malamu mingi puis ekoleka na ba norme na zo lingela faut ko louer salle ko benga ba presse nyonso yo
kobenga ba comédien kobenga bato tozala wana famille na ngai tout et tout ba témoin moi kolia komela ekozanga te il faut ezala eza mokolo yesengo oyo nzamba salinga ngolu naza spécialité vraiment wana vraiment donc nzamba zoka lokumu na regretter makasi babiloko boye neti visant pas moi tatuka lombo donc bopema na kimia bandeko na biso et puis lemba tozana matanga vraiment kobungisa Nadine Turbo. En tout cas, repose un peu ma petite sœur, vraiment ça fait mal. Et puis, Gesho Obala. Gesho Obala. Gesho Obala, mon collègue. Gesho Obala, le 22 mai, yo kateli, bala Gesho, tozakara boye civil na coutumier na donc le 22 mai. Donc, yo kate Gesho, félicitations. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de Bamabanga Nagekata. Oh, mais ça a été tout, yamba aussi sur continuer. Comprenez ce moment, pour toi, message na ebo ma grande sœur chérie, Tabouret du savoir votre émission Autobando Yambelabino Batunyo surtout mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 160 47 et tout ça pena ba icône na biso ya kala ba sœur na biso ba maman na biso o ya kala maman na soutien na théâtre vraiment to lukela bino bango na pesi no ka devoir komelanga kombo ya mutu oyo yo lingi na yamba komelanga kombo na ngana yambela yo na yambela bino bon mon émission ndenge nini. Votre commentaire, si je sens que vous avez remarqué, et que ça a dit malam Papa Zuma za na pona bino spot publicitaire na bino, ba mabanga na bino appelez Papa Zuma tozana tokoso na bino. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci à mon boss Alain Dele, merci à l'équipe technique Mobimba. O etambola kinanga. Merci na ba onu soto ba nganga. Na yo muto nganga tinga na osala ka musala. Soki nzambalo la azongise tomonani na mikolo o ezali koya. Bye bye. Ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au Kofuta yango par tranche 500 P Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout au Koluka, au Kokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a des surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est un peu ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende, Nashua caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au Komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.